Kosala ka télévision. La petite va innocent viwana. Ngam na 6 na ndenge nini. Naza na bisaki ye pour azongela 6 va lobeta ba conseil faya na TV singa fali pardon. Kosala ka télévision. Auti mboka na bango kuna Mbujimai na mama na bango baosa bilanga kuna na Mbujimai aye Kinshasa ka sema pe kwa nzete amosko na keni bato bazo kemba ufo pozo ala fo lukala bagolwa bogarde mama petu ngam na sala petu wana ndenga vanda wana otala ngabike la medo ngam na sala yi en tout cas ngam na sala yi na pesa et puis ba relation ye ba la te azo ke na moyo tazo mam suku tu c'est maman na mi Kosala ka télévision. Bon la makambo wana c'est ba fan baloba mabe faire avec Milimo fallait avec Cristiano différence c'est ça nous comparer Cristiano Ronaldo na joueur azo mettre la sanga bale nous comparer Cristiano Ronaldo na joueur azo mettre na pop nous comparer Cristiano Ronaldo na joueur azo mettre na Djibouti Kosala ka télévision. mais les salles offert à Milan arrête d'après les devoirs les sont venus l'équipe fallait mettre dans salle 40 millions là où tu mets yo mona betango abetango 40 000 presque yo mona 40 000 presque là wani balanguba Kosala ka télévision. ke pona ba ubata weye ba comprendre que moni faire aza jaloux na bino eza mam na bango biso ba warrior to kota te mais écoute ça c'est biso ba warrior to kota mam na te bango na bango ba boma na parce que ba boma na bango ba bien parce que le roi de la forêt ça fait na biso so pas fallait respecter le roi de la forêt makasi mais ya ba to peut-être ba vanda ka utanga kuma fali na buzoba fallait le roi de la forêt respecter fali fallait le roi de la forêt les grands monsieur ba papi mboma boyebi aloba il fallait zo bunda ye moko Kosala ka télévision. Itabe tangu yo fandi na yo ozo konta dans 16 mois awa na chambre 6 dans 16 mois na chambre 7 fali kuna azoyemba tangu yo zo mela whisky fali kuna azoyemba Leka TV balobi chaîne na biso ya sika ya 2024 eloko sika kosa Leka TV nde makambo en direct de Paris je le confirme émission na biso ya sika kosa Leka TV vous aurez toutes les informations toutes les actualités ya ba artistes na bino nyonso ya ba domaine confondu théâtre musique sculpture décoration nyonso eza na kati wana je vous confirme déjà que moi je me suis abonné et bon bino abonnez-vous massivement les amis de Floridor check yes ici c'est Horizon Solo mélodie à Congo Misapi Soin ce bon livre vraiment besoin d'un programme il y a solo pour s'abonner massivement à Kosa Leka TV ah bah pour ça ah n'est na réalité dans la kawa ma solo les cacao l'information vraiment est vraie na source beaucoup d'environnement qui est mapouya ya mbabino vitoko ya chaba très à l'aise comprendre Kosa Leka TV s'abonnez-vous massivement dans la Horizon Solo déjà et bon aux années ozokananga kita abe tangu yo fandi na yo ozokonta dans 16 mois awa na chambre 6 dans 16 mois na chambre 7 fali kuna azoyemba tangu yo zomela whisky fali kuna azoyemba mais na kati atela diamba te amela mai te mise fe bato bakanza lwa ozala musicien fo omelaka noir omelaka diamba mpe comme so danger mais miso omela bango il faut ceux qui voient ceux qui font l'inspiration musique babotamaka nango musique eza donc so musique ezosimba to tiki le roi na musique esimba te mais faire mais faire ensemble mabe toki kutu toucher point sur ya faire rigola toyoki azo préparer azo beta ING arena je sais pas si on a le bien ou bien alors beta ba misu bazo lo ba il paraît que personne libaya et tout bon que azala ne jaloux wiradi que pour la bata weye ba comprendre que moni faire aza jaloux na bino eza mam na bango biso ba warrior to kota te mais écoute ça c'est biso ba warrior to kota mam na te bango na bango ba boma na parce que ba boma na bango ba bien suka parce que le roi de la forêt ça fait na biso so pas les fallait respecter le roi de la forêt makasi mais ya ba peut-être ba vanda ka utanga kuma fanda ba buzoba fallait le roi de la forêt respecter fali fallait le roi de la forêt les grands monsieur ba papi mboma boyebi aloba il fallait zo bunda ye moko si fallait za ye moko bunda ye moko za ye moko lelo soki Vincent le roi de la forêt qui robeta na poto po petit na ye aigle numéro 1 azongisa musique na poto ko sala 15 ans okenda na poto te 15 ans
c'est facile bato bazoganga baleki fali bafere même ata bafabrikasi wana bayaka na batv ozwi bagarçon na badeplique wana impoli mwa papamba afinga bamama bato coko ozotala kicoko no te bamisana tu baya ofinga fali ntango tozalaki ya 15 ans kaka ya 2010 nazosala misiki na poto 15 ans pamba bango tu bavandi wana bafere nana beta sala 22 000 places fala kobeta na sala coronavirus oyo bakombata baloba mpe fala isi bangoke nga naza aigle mpe adeborda plein spectacle gour yango mpe comme ça no munoko toke so bazeli tobeti lelo barena wana ezala ti barena na tu wana oyo bainj arena oyo banini oyo barena nini oyo na nini ezalaki ti nana yeli biso na ndenge babete teke bacongolais nde tofandi boye nana ye na kombo ya barena na congo na afrique bakombo ya barena na congo na afrique na ye nao pourtant bino bolobaki boleki fali na succès na oyembana mamutu bosalaki danger bino bagaulois bino bato afere bovandaka na bino soki bomeli diamba ale mamu bayelekimi bino bovandike o toleki fali yo leki fere yo leki fali mozongisa misiki na poto te lelo mpo oyo kobeta fere abeta na poto eza mpo ve na ye papa na ye star na ye guide na ye moto azongisi misiki na mikili ve na ye fali popa mais guide ya fere ti na miziki na tout mais na affaire ezala mkola fali te lori di bon amkone ya 2 ans on dirait yana yebe naza mkone ya mamu nyonso vraiment parce que lelo so azobeta sali wana beta parce que combien de sali oyo fere banilango angaki d'après les devoirs les so bino l'équipe fali betelanga na osala 40 000 ongola uchobeta yo mona beta ngo abeta ngo 40 000 presque yo mona 40 000 presque ya wani balanguba mais fala beta ngo dada la landisi ba arena 2 jours eza facilité hein mais abeta le lobby plein oh nini oh lobby oh abeta nini oh lobby arena wa kosa bino Adidas arena pardon wa kosa bino ya sida content Adidas oike obi affaire wala ba pomme serrée ba mikile mundele benda za ba oza ba print bela affaire ya ba kanga yi papa les arena l'hôpital qui contrat Adidas te Adidas yebi na faire Adidas yebi faire vraiment Adidas yebi faire quand la page wala beta ta so mona ta page ya Adidas so ba posta ta faire exact abeta ne batnya kota moi 4 000 8 000 places 2 jours na niveau na ye ba niveau na bango ba beta na mamu na bango tobitu na guerre ngo ya feri na fali eza vraiment ba wela gane eza la guerre tebi ngala benga ngo ce qui feri na comment fali na feri ba lokwa Messi na on compare bon tout ça mabe parce que le oui tu faut parce que le son fali azate ça pas pour pas comparer on peut ces missions de bali na ebité feri ba comparer na Congo fali ba comparer na nani na lobi dioka to ba ke fali na côté faire alors joueur ya faire alors joueur ya nini ya Renaissance roi Milimo oui joueur à Milimo joueur mon Milimo on habite à Renaissance faire ce qu'on fera la Cristiano Ronaldo ce que aux comparer Cristiano na joueur à remettre la Renaissance aux hommes na maman na batu ba mono ba mono osani donc voilà c'est l'obile parce que batu bazora faire na fali ba diverser makasa bon on a makambo wana c'est ba fan ba lo ba mabe faire avec Milimo fala avec Cristiano différence c'est ça nous comparer Cristiano Ronaldo na joueur à remettre la Sarabali ozo comparer Cristiano Ronaldo na joueur à remettre la Lupo yo comparer Cristiano Ronaldo na joueur à remettre na Djibouti oh même ata pasteur à l'église aussi comme à hôtel ata pasteur à Kangondoki alors mon frère oh ça on a fait des prières ko pasteur na chose on a fait des prières comment on comparer muto azana ba médaille belé muto aza guide un grand joueur Cristiano Ronaldo bozo comparer na joueur Milimo bon Kangondoki na famille mais parce que lelo conquérant ya fali na Congo abotamité azala répéter conquérant fali na Congo na la botamité non peut pas créer na zemné yati est-ce que tu es bien conquérant ya fali non azanté non pas botamité non peut perdre na créer na botété les frères conquérant les aba yo conquérant faire oui Kofi tout fond amatoy Kofi oui conquérant faire yo na Kofi Fabregas Inos
concurrent déplique abonné à cause de concurrent na nani ba concurrent na sunani ba miel ba concurrent fer ba tade ba concurrent fer wana ba golo ba muno zo kitsa lider na bango comment zo kiti na niveau ba tade ba nani bango ba zo akaba bi non adversaire ya Ferregola eza fa kozala papa ko soto bina ninga mabete ya oui kozala adversaire na nga c'est makambo nga na osala yo faut ça on fois dit si est-ce que tu es bien oui makambo nga na osala yo faut ça on fois dit so ba comparer nga na yo exemple tu es un millionnaire tu vani ou bien tu es na bembo to ba ebok même si tu au pays pour ba DJ ba boire biso c'est sur au pays quasi rapide quasi c'est au pays toi on la paye toi ne ba bortani ba on mi bali ba anniversaire comment est-ce qu'on ngai naza likolo nazo beta basali oyo ya ba 22000 basali mo ka ba likolo ba 40000 mais yo la carrière na yo ata sala 10000 na obetiti c'est vrai abeta wa surtout sali ba recherche ezate atira la obeta te neti zeni de pareana zeni tana baganga azoro zeni to fele fera bani carrière mabe aucun obeta zeni bani ba mudimu ba loi zeni na bango basali makam na bombe yo obeta na ba peso moi 30 minutes mo po beta faire azan musicien azan voix na ye asala nde fort ya ukanga batachoko na ye na bakizengi na ye wana azala na bango o wana nani mutu na luba wana mulai wana pemba o ya nani kombe kimi ngai kombe kimi ngai musicien to porte parole ya pembe wana ya mobali wana ami komisa mwasi karaboy boga de la presse ngabe na vani na plateau bo tengela ko mo ya zoba mo na plateau parce que tu es bien dans le barandingi boga de la presse azana ozoyoka aza porte parole ngabe na sala ko za ya akufa kam na aéroport na sala ye kasi zobat omote ko za bolole okero la ta couche va tio likolo mona ko za Jésus non ko linga leader na ezande mo ko non linga leader la pechuana ngabe na sala pechuana c'est vrai nenga zawana auti mboka na bango kuna mbujimai na mama na bango baosa bilanga kuna na mbujimai aye Kinshasa kasi ama pe kwa nzete amosko na keni bato bazo kemba ufo pozo ala fo lukala bagolwa bogarde mama petu ngam na sala petu wana nenga vanda wana otala ngabike la medo ngam na sala yi en tout cas ngam na sala yi na pesa et puis ba relation et ba la rate azo kena moyo tazo mamsuku tu c'est maman na mimi Messi ko bana ki ke va muli moni pe mala kinya vraiment azo na osala be mission ba nzambala wana bani azo lo balo ba ye balakati mama lo ba na mnoye balakati ngam to sala boga de la ngam na sala yi po azala bo na ola sai ba lo ba boyi ngam na PC relation so ko ya TV ko finga nga mais nzamba likolo oyeba il poupe à la main d'or beau sentir omoni batu na vie so ozoya ozonima batute ya mabe bapeto na tuti ba yo finga falinga na sika bango ba gouve wana tu na sika bango défendre artiste na yo ngana yo ko ba fali ma basali aliki tous les musiciens so atu na pesa makam na wali opesa o toucher vraiment bien ko défendre artiste na yo izaka fo o finga to fo ba bien fait na ba bien fait fali ndeti bo fala za na disque platine fala za na disque d'or fala za na ba single d'or fali tozo beta tozo robeta banda Congo ezala Congo mutu a robeta stade de France c'est fali vraiment nazana ba stade be na besina finanga faza makambu ya mineni na qui peut affiche mais circuler ezana nini mongo na comment na ya festival na yindi wati fali non o ya fali eza festival mongo be na bati na ba tout fait on a lobby na yo que stade on a lobby na on peut moi ce que passe mamunga na koloba ndi yango wana pour la sa grandeur ya fali yo mo place wana mo faire ça on moni confiance mais ba poli ezaka de sala mais avant na Congo ne to zaboyi na Congo so bazu falde bazone basé belé tout mona bil ba benga na ba ouverture ba nini tout mona bil mo sene dangwa ya fina ngala pese mbote gani mater mo sene dangwe na Congo so bazu falde bazone ba mise ba belé te batali penaki eloko yo ndenge za na niveau nango fait to zwana ta
innocent bien qui va représenter biso azapé artiste qui para AJT et qui para ni tasa artiste non à vrai dire en tout cas batulu ko ba fali ba ta féliciter wana omoni ba petona ba innocent mubi wana ngam na 666 na ndenge ni ndaza na bisaki ye po azongela 6 ba no beta ba conseil faya na tiva singa fali pardon so boana timbe tona 2025 bobeta Glory du bon, on a serré vraiment ta maloba ou faut garder maloba. Alobi na eboyi. Oui. Ngam na 666. Yaza mukolo 6 ozonga ya TV singa fali pardon loba bola ma fali akomona makambo efungama. Soko zo loba ngote 2025. Awo ba ka kutafunga orchestre, amata orchestre en poto. Mais tout le monde a fait Fab Gas à Singa Fali, pardon, mais tout le monde a fait l'homme à Malongé Fungama. Et Fungama n'a pas fait fort, mais tout le monde a fait que le coup, la Singa n'est pas Fungama, mais fort, autant il y a Moutana 60 000. Autant il y a Moutana 60 000. Oh. En tout cas, la main d'or, toujours compter toujours une émission de Kikito, ils ont engagé toujours. Tout ce qui est temps vraiment parce que ils ont bela pour expliquer. Selon Bissone Toyebeli, na oya yebeli zande mususu. Ye aza oya zakana fali pour pas ça oyo, alo bela trop fali pour pas. Parfois biso ba fan, ba téléspectateurs, ba abonnés, tous en biso peut-être likoli kolo toye baraté. Les autres yo comprendre que muta fula konfia fula na fali pour pater. Donc basangisa maele surtout tout le babongo basangisa maele te fala ya maele basangisa tout le parce que konfia na makambo konfia na makambo o konfia sala makofi déjà fallait aller ba beti ba fitiri asala maele ba mutasala kofi wala ba pe mutasala kofi poni bomba ngona TV bon to wala ba pe bato basala kofi bien sûr mutu to sala mutasala mais to beti ya de fali parce que na senga na ministre art écriture oui na senge papa na ninga mabete papa we mbasala ebe na musique ya Congo molimo ne pima na kimia na pesi mama biso Amazon moti na pesi bana molo kai moti na ministre yo to ana dossier moko il fallait qu'on fasse ça mbongo na biso album à papa oui qui message na si message eza et comme avant ya ofinga fali bo ya fali bozong sa mbongo album à papa wimba boyoki wana na siri comme il y a wakop et si je ne me trompe pas, welcome, oui, c'est ça comme. Oui, merci beaucoup. Tout ça, on va toujours une émission Nabiso, tout ça, par rapport à la toile Nabiso, tout ça, la toile Moko, audio Moko, il y a ma casse, ils circulé. Audio, il circulé, ça par rapport à maman Bomolo. Eh, tété, obi, il y a ma bête. Oui. On a la Fukama, la Fukami Penda. La Glory du Bongo, la Fukami pour la maman, Nangaï Bomolo, Chantal Bomolo. Oui. Naza Mwana Nayo. Au Monindé, la Fukami Boye. Parce que biso to loba so ko toucher le roi fali to ya ko répondre yo mais avant pour répondre faire yo ka ba o so ba moi ba o so pe information frère pour na ko répondre maman na za mo no limisanga parce que na comprendre que ça na fait mo boye o moni lelo fala za na ba fali lelo azana ba problème na fala na prendre na mututé mais ça na batu oyo balingaka falite bato yo bakomi kosala makambo ke kozwa bato ya fali kozwa bavoi ya bato ya fali bautilisaka yango mpo ebimisa bato na kati ya orchestre mabe mama moko bwasola ma mare wana komi okuta ekimi ngai oya moto asali makambo eza mare moko boye asolaka na veramu mama wana bika bangala so baloba bavoi kokana ye nde moto asalaki bo audio wana ezalaki ni mama Chantal Bomolo parce que ma Chantal Bomolo pena ninga mabete ya koflatter te si ya kokufa na vie otika jamais osa wa déjà ya zali vrai akamena yeso okati pota boy warrior wala ngabla so okati nga pena boy makila ya fali ozola nanga ezalaki ma Bomolo ti puis ma Bomolo ko sama mola ti ezala moni ba biso ezala ka msusu ola ofane na palais mutu mo na pota benyo la meda otala koto yo makama me parce que moni biso tolinga te na ketchup aza femme mariée aza maman ya bana aza chanteuse te mais lelo komba mutu nyonso kotanga akoma mare papa ce n'est pas bon ozolananga me bato mosusu bamoya ozwa succès a créé le mot na komo ya mare première ayina bato pour efali mpo bayina bato po biro na biso eyina bato mais je pense que bato batalaka biso biso to toya batevi toloba so toucher logo tokoya naloba bongo pourquoi parce que nga pena naloba yango la vie na nga naloba yango lelo
fali mpe naza logo na nga de naza na orchestre oyo nakokende te nakoenvie te naa na moto oke musicien oyo nakolinga te nakoenvie te nga naza fanatique ya fali ipupa du cap la merveille ça se voit moni nga azaka boye 15 ans yango même ata mokonzi nanga leader nanga kisinjora coach morino ayimamu ayebi mais 15 ans omwa pena ofandi okemba me yana mise mo abengi na tiomo mpendako tina opesa mwa mbongo moko ya kodefendre nga nabi te nalinga afali mpo na lar te mpo na poto te nakende poto te nalinga fali na nga na kodefendre ye naza vrai ya fali nga mpena naa vrai ndenge maabomolo ezalaki maabomolo te ezalaki mare moko boye oyo batindaki aya kodétruire mais que tema fali aza ya étoile fali aza ya nzambe mama nana ketchup yaza ya nzambe angunzamaka lelo somona fali lelo secret fali mpo fali aza lelo guide aza lelo numéro 1 mpo aza lelo likolo secret na ye eza mabondeli ya mwasi na ye nana ketchup afukama asambelaka yango mona baétoile ya fali eza toujours na succès ana étoile ya bénédiction ya pousse ana étoile tous les bétoiles tout eza baprière ya losambo ozolanda nga mais eza na bato ebele oyo makambo fali azosala de baomona benaki aotoufe bango mocréer kozwaka bato bazwaka bavoix ya bato bayanga nango na média bangana kokosa makambo tete ezalaki mama chantal eza nango mama chantal eza créer moto akosala makambo ezalaka profite ye nde mutazwaka bato na bango ezangi badétruire un victime so un victime place oyo eza toa likolo ya mapata bon oza mpasi bokobuka ndeni bokomatano ndeni même ata hélicoptère okoma mapata te place yesu aza yo mona hélicoptère okoma fize kuta okoma place yesu azala te autant pas la mère c'est ma maman je l'aime beaucoup ma maman je t'aime beaucoup naza mwana yo et ezala peut-être que monika so yoki moi 2 jours 3 jours d'abord biso pe fese na ko vérifier oui elo mususu ava pe to na ya koya média d'abord na vérifier na tala pena ah est-ce que muto pena ko sala ngo est-ce que té ezala ki te mo tema ko linga fale le ki trop so il y a plus de faut kaka c'est ça il fallait pas faire faire des formations ça va bien en tout cas maman nanga momolo yepina azabina makila depuis to la famille ipupa vraiment biso la carte le temps de ose tout au moins bina ipupa wa cha bina ipupa changer nombre à la mort nom de la famille change na bina ipupa malka la main d'or en tout cas la main d'or en tout cas balobi Mrs Okoba toujours tikela maloba parce que azaki nebela koloba pour expliquer par auto yebaki te yango to tiki maloba pour loba mais na mono toucher point p ya Kisinjora na bisayo les venjora na pesi ombote aza muto yo to mesala komuni na koloba trop mais na moi temps oyo en tout cas zonga esima mama polémique ya bande ko mipesa lisuste mais kaka na réseaux sociaux ngi elamusa su muto alalaki ezongeli makama kofinga ba soit des lesbiennes et soit binonde ni boso mona ndeni koloba tege Kisinjora ande koyoka na tete Kisinjora la chef azali molobeli oui akoyaka jamais na média bo wana comparer bo tsaka ine mona été yazali asala marketing ayaka na musala so ayena TV ayeko loba makambo est important tous na concert na biso to na programme na biso est important azande mota yena yeka boye bazali te attirer biso to na makambo to lobaka parce que to na concert be to na makambo minene en plus nga elo sali passe tant confiance au permettre soit disant ba porter parole ni ba soubara na mbetu wana bazana ba 3 caleçons ba yebena avant ni bena na plateau ozo finga mwasi ya libala parce que so boye ba tenjora babala na âge à 16 ans mobali ya venjora isa vedai aboti la biso d'actrice lilo azana ba koko na ye apesi ba koko venjora alambaka so ala mwasi ayelambaka venjoka apena mwasi na kazi ya libala alambaka penda sikoyo nzambe te mapesaka bato badon acréa style na ye kocréer style eza teke moto wana aza noko mais lelo komona porte parole ya kofi koya na tv kolobake
Njora lesbienne Njora maman ya Njora wana Kofi Mutakunda ye nazo sambila mbule beta po cimetière bukana yo za na problème na wana fille na yo wana sula mapeka wana problème na fille na yo ozana bilamba te wana problème na fille na yo yo na papa da soki mi papa na bango ba défendre na 89 ans succès si la dernière 2007 les tiers ont vivre bon vivre pour la faillite comment va pour la faillite mais ça va-t-il pas finir la faillite au liate mais elle va tirer la petite tante on comprend ça de fort na été de fort ni na tika tante yemela la denze mboka ya denze mokofi oyo yebi fitting na batu tu na ba génération nyonso esimite mo de ba nyonso ça va fitting a bomba carrière na bango ba de toi o asa ya ba fitting a bomba carrière na bango ba de toi ko fa ça va fitting a bomba ba carrière na bango ba yo kana soute faire gendal ba selo ba gendal ba petit innocent ba gendal ba misera ya kala ba nini ba gendal au moins la meilleure respectera battu boya la médiate so tala sentimental njora za mwasi OK ye même ye na famille ya tata ni na mama na ye même ata ba ndeko na ye ba sala ki ndumba la lemba mo la lemba mwana comme na porte parole ko fiora ba mi bali bazara nani moni comment wa so mutani doki kuma kima papa ndenge ba mambo akuta olobeati kisinyo ka sala boulot na ye a créer idéologie lelo plutôt moni ba petio na ba jina ba bima za kuna banjo poso injo a créer idéologie te ba petio na ba jina ba robimati ni fa ba za wana mersa kisinyo po yeni mtasala style wana lelo kisinyo par rapport même matam ministre na biso aza pena muto robenga ya kopesa pe caché parce que le na Congo mwana mwasa ya créer style porter parole les bandes pe bazoka mo li banda pe obi combien de grands stars ya monde ba via ranjo si o ya Amérique les loso injora ina be États-Unis mais tonga to ka ki ba to sele bina ba na ninga ba bete ya okumisa ti na olo a création ya ina na States na ba Hollywood ongo mona ke biso ni ngondo bet anga ça appelle na ba niveau moko boya mais muta créer style na mboka ya biso lelo bino pe bolani ba petio ba jina ba boye bo mi ignorer bo mo ya ofinga est-ce que créer muta créer style faut finir les lesbiennes vraiment bino ko kanga ba to kuna ba ba za na ba rappel parce que mbonga ba to album ya papa Wemba isa bozongs pour bino boya ba auto message aux attraits capital raison que la message au mbala to pesa mbongo ya certain to kunda mama Njora o to kunda papa bino ko kundele wa so ngare ya una papa mabimela yenga alobi na déclarer mbongo ya album ya Wake Up toza ba famille za na besoin nango bana matonge baza na besoin ya mbongo ya album ya Wake Up bo futa message à Mowe la medo bana za message à Mowe bon parce que bino ko ba biso to salaki to kundaki to pesa mo asake papa Wemba azana kana makasi mbongo fizo asala makama ba danger parce que papa Wemba c'est icône lelo via zate kalaminte mwana e kamite to o to kota o tika biso kamite to kolela ye dès que la personne maman sombote pe bana molokai pe orchestre papa Wemba misena ye fait beaucoup la salade nyakama minene na mboko mais alors ce qu'on a kanda avant to ko matacho ya kufela kofi ya kopesa mbongo album ba Wake Up ndenge ba ndezo ba wario to na dossier wana za ba boka ba wario bon la minute mbongo Wake Up kofi on futa we ba wario fona maboko na bi il va ya na ngo awa biso to ke na ngo na matonge pesa ngo kese OK je vois zambi akoti mabilo bozo lobela biso makambo bo salaki ba cercueil biso pe papa Wemba lobi mbongo ya album ya Wake Up bo pesa ngo ba warrior po papa mazaki vrai warrior si ouais tout moi pas ça na fali papa mabela oui warrior vena biso ve beaucoup la salade danger d'Afrique vraiment alobi ke mbongo album ya Wake Up bapesa ba warrior ba la molokai toke opesa orchestre oui la medo merci tout le monde se chité mais
toko chité sans que c'est d'abord mes condoléances aux gens a problème à liwa tonga to banana ngoto tonga to suki sana parce que ça ma problème moko eza ezui ba warrior nyonso ezui ba mora bon musique ba ngaka pali et tout biso tout même na média ezui biso problème ya liwa ya mais tout bon ata ba mélomane na to ko na biso ata ko boka na yo mais tout ça na problème il faut tout expliquer biso likambo ya liwa ya mama na biso ya Morset ils ont belé bon tout non parce que c'est internet c'est bon internet va créer à base avant na mutute aliana mutute na mutako baraka na ebaki Morset avec ser moko bien tant on ça la succès internet ils alaté tant ça la comme internet ils alaté même ata ba yo ça la ba vidéo baoya ufinga bazoya ba n'importe quoi bazala yipete donc bon c'est ça succès madame maboka maboka zalati donc bon boka ba yimbe ba bazala yite ezali wa nzambe mutape ça rappelle nzambe mutu wa azwaka et je pense que azali sert moro bien ou que natamola ni mingi a contribuer na carrière na parce que ba sert wana ozuna ina ya ma présidente pratique sur Michike ozuna bango ma personne sur esprit à roulouka ba esprit à travailler ya ba esprit à au kangamabo côté quoi au kangamabo côté za noko za mobali sala boy les réseaux ça là vraiment pas c'est on a besoin de roulouka parce que dans kebisa di batu dans le bayi na batu nyos o ba ça la bela émission wana ya roulouka buzoba na comme Marie Morset na kanga de bilunga ba journaliste on a mu oyo kana omona ekara na vie mortuel les 7 no beti vraiment dans le bail déjà na vie mortuel les 7 dans la camina les 8 au na Marie Morset oyo kaka na mona ki asala ki ba émission ba audio ya recruter famille ya Marie Morset ya kofinga Morset na robeta eza mabe obe koyate parce que comment vous avez son muta kufia sala komo fallait que ya ba salité moko ba lo wa lukuta oya mabe avec camarade mère so il y en a quelque chose no aider Marie Morset il fallait mokimbe baté ba il fallait l'élection aya na on a réseaux sociaux il paraît que matanga na e maman na quelque chose azo saboter amazo kipili tani na dia azo lelaisi bon mokile elingi ta ba pesa fo mokile bon on dirait bandoki mana na quelque chose parole la Marie Morset ba camarade ni ba la Marie Morset ba le ba na poto ba le laye ba ruya awa ba le laye to ko kuna ba bien to kuna e bien occupé mala kimia to so le lepi na kimia bon mais bateau ils ont passé internet ça passe donc les autres sont à la profit marambuke obima si mettons aux na yo na zabo marambe madeleng mais mko na mena wa kufa ala makamalokuta na o ya niveau ba rememisa fale wa tungambo o fali we en tout cas merci beaucoup to yambaki il pour la main d'or ouais kina banchango donc j'espère que tu connais super bien na suka donc nazomona arabo bo permettre avant DJ Boyka international voilà na masalangai afa chéri DJ Isaac Boyka machine Isaac Boyka machine yepena abi personnel nanga to sala ranet to liara na ye yepena yibara te po yeba secret nanga fo luai vraiment David DJ ça c'est to rappela biso nani boss wata Bazaïla les boss Bazaïla héritier Bazaïla les boss avec Vena biso ya mundu nani Vestar la personne qui est Mulonga Mobutu donc Mulonga ouais grand frère propre on a passé Marie Marie moi sopécité moi sopécité modité à ça marié en tout cas c'est ça tout mon José Moloko José Moloko, je te salue, José, tous ensemble. Et on a passé un top modèle, on a passé un moto trop, et Madou Spaghetti, on a passé un moto, et Karine Yamadou, on a passé un moto, frère Chirage, je vois bien ça la théâtre bien, Karine Yamadou, et Mille Esprit Cardozo, on a passé un moto trop, et la prochaine fois, ça. Aigle ya ba comédien et venanga fiston sai la bosente ko pesa venanga vide de loin aigle vide de loin na pesa moti les boss sa fierté à na bisa o wana na bisa yo sa no afi okufa lelo te yo pena zala donc on a aussi na président sai soki moi ezali
parce que na mona ibana ça ba ina supermarché na Gombe bazo luka chauffeur yango na singe aide azo selio zo bina selio parce que si la zo souffrir na poto allez le roté na mona ibana ba ota mona range vote bana ya vina ça ils ont marqué qu'à chauffeur ils ont marqué qu'à chauffeur bana ba déclarer papa on a besoin de chauffeur encore yango ba sengi autant la main tu peux dire à la télé papa il cherche des chauffeurs rappelle la logique garagé tous c'est le comme si un message comme il y a pas la bande ça va sengira la sengira bon papa et c'est le Poutine à partir de moi na musala ya chauffeur il y a bana ça de chaque fin du mois à 2200 $. Aïe émission comme na souka en tout cas merci yambaki la main d'or balua qui na ba chango boluka ki to zoyer to zi boyo ki ba propos a pesi sengla pesa boteni so regarder boteni so ma regarder o ya lobeza oye à se sentir ça ba propos na pesi motemi na les postes fou de Jésus fou de Jésus na pesi moté a so la bien na pesi moté to sala pour to zala pe na pesi moté na nokombala nokombala de prix ba mboka ngo boyebi kaka ya ba to bo mboka mais nokombala na pesi moté na bienveillance mwaka BM na pesi mbote pa linga émission au chez la yoka concert na pesi mbote na Getty Samba voilà confrère na pesi ya musala na pesi mbote skozali na pesi mbote na maître Abdul maître spirituel balobi mutamakamo on a besoin de contacter surtout au pesa numéro on peut ça va vite si azope ça va mbele donc ba détail mi so bengi biso na pesi mbote na Gilles Nomwata des prix ministère à jeunesse na pesi mbote na Daniel Miss Motema ya Naomi Mola donc vous s'abonner à la chaîne Bino Kosa, les 4 télévisions et surtout l'émission Bino portrait chez Premier ministre Nambala Sima Ndeto Monani. Merci beaucoup. Ingénieur 15 Bassele. 15 Bassele. 15 Bassele.